Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai lelo toza dimanche 6 janvier 2019 mukolo balobaki ke résultat provisoire ya ba candidat président de la République et kopesa malelo ça a été reporté balobi jusqu'au 15 tokozela mais Corneille nanga lobaka liboso que ce qui est élection salemi le 23 le 25 et tokoyeba le nouveau chef de l'État. Parce qu'azala qui sûr na oyo machine kokaki kopesa ye. Qu'est-ce qui a fait que même 7 jours après la CENI ne soit pas en mesure de nous donner les résultats? Le lotozo kende jusqu'à le 15. Qu'est-ce qui sera la base? Masoro bande konanga. CENI na kati attention, na kati pression ndenga lobaki moko Corneille nanga. Mais biso to tunaka ye kala. Monsieur le président. Corneille nanga. Zomona ke okoti kosalisa pe ba élection sans que okende kopesa ba résultat na char de combat. Dégolisé na kopesa ba résultat na char de combat. Boye kaka ndeto tunaka. Kala. C'est ça aussi le travail d'un journaliste. Voilà pourquoi nous sommes fiers de l'être. Les lois pré-déclaration, il y a l'abbé Donatien Cholet, Alain Daniel Chekomba a bondé dans le même sens. À lobby, grâce à l'application, il y a créé qui Azana va donner Nyonso. Et qui a yébipé, Nanya gagné l'élection. Kuna Toreki que RTBF et lobby Makambouya Martin Fayoul. Qu'est-ce qui va se passer tokoti kala na flou wana pe na distraction wana kanenge boko okangonga ikobeta biso tolobaki na batu boye ennemi ya lokuta ezalaka mikolo bao basala constitution bayebaka te que 2016 ekokoma ti ekomi otokende le 23 décembre 2018 Tomona kangolo kola suka mokili tokomi. O le 30 tokomi. Le loto cause la résultat. Et comme tomata kalikolo banzete pona koluka internet. Nakacha ki manteke. Compliqué. Wana na souci ya kopesa bandeko information. Chacun a un centre de compilation na ye. Toki Chéribin Okende a créé un centre de compilation. Yaye Zayaye, na soki candidat nini na Fayoulou. Et biso batam. Ba plateforme électorale mususupe. Bazo continuer kotia ba communicateur, c'est la communication. Mutu soki otali kaka ba tendance na ba PV tozanango parce que mutu na mutu place azali ayebi. Peuple a boyé. Katangwa koleka lobi nde peuple a kondima yango. Boka kasoni, vous devez savoir actualiser ba liste na bino na ba équipe na bino. Ça doit être actualisé. Biso to kozela o senya kopesa mais loko to koloba. Seni a créé kate. Te eza mission a été. Seni a inventé kate. Eza mission a été. Seni aza mokelité te émission na été. Seni akobimisa kaka oyo ba Congolais batiaki na kati ya nzungu. Soki eza ngulu tababima te parce que soki tababimi bakobenga ngo kindoki. Soki eza soso ligoro do ebima te parce que bakobenga ngo kindoki. Soki eza misili mbisi ebima te parce que bakobenga ngo kindoki. Tolambaki misili mbisi ewuti wapi? Mbote na bande konanga tout bako landanga à travers le monde. Bande konanga ya Beni. De équipe ya Ebola ezongi après avoir saccagé Oyo Papita Mbaeba quitté. N'a qu'organisé l'élection na Kwanwan. Ko protéger peuple selon ba règle ya santé. Na ko pekisa bango ba voter que tout a été saccagé. Ba malade ba kena kati ya population. Toji ke batumi bale ba kufa kilobi na Ebola.
compliqué. Mouvement ya ba militaire nangonga oyo na Bunia. Lobby population paniquée. Parce que ba moni ba militaire ba komata ba ko ba lobby qu'est-ce qui se passe? Gouverneur a lobité ezaka patrouille de reconnaissance avant déploiement. Bote na bande konanga tout bazana yumbi bazana poste à sécurité parce que ndengongo ya ko se déverser na Congo Brazzaville yango. États-Unis d'Amérique a déployé 80 militaires américains à Gabon. Balobi ba vanda wana soki mobulu ebimi na Congo ba kokota pona ko sécuriser ba citoyens américains. Voilà un état. L'état ezalaka o wana ko sécuriser ba citoyens na ye. Ata soki mutu moko ali. Et c'est Trump qui a dit. Pour ça, na biso ezato comme na l'état ya modèle 1. Place c'est tout ba congolais bazana problème. Yazo kende koluka ko sécuriser bango. Tozana posate ya mutu azolo bake. Soki bato babimi na manifestation, boyebisa bango ba pesa bino bana na bango pe babima parce que bato bakokufa. C'est que bino botinda ka la police na armée o ya biso o eza censé ko sécuriser biso ba ya koboma biso. Boyo kaka soni. Bote na bande konanga tout bazana diaspora. Mobimba. Ezala bao bazana Asie. Bao bazana Europe. Bao bazana Afrique mobimba. Bao bazana États-Unis d'Amérique. Ton Amérique mobimba. Bote na bino nyonso tout. Eza etumba. Yango nga na lobaki na bino 2019. Eza année ya réconciliation entre Congolais. Ba o bazana objectif moko. Parce que na 2018 to ebite soki tozaji ko bundana nani. Awa tozo bundana bato. Na diaspora ngo tozo mona ke tozana bandeko na biso ba mususu pe ba bimi wana. Ba ranger, ba commando, ba sniper, ba nani ya Facebook na réseaux sociaux. Et belé balobi ne fallait pas bokene na élection. Zo mona mutu moko azo insister ko tuna nga question wana. Bino boyeba kité. Toyebaki. Siko to linga to salanine. Quelle est l'alternative? Ce qui to boya ka ba élection. Quel est le schéma? Soulèvement populaire, d'accord. Yozo mobiliser Batoua puis va se mobiliser parce que pour qu'on se soulever, il faut commencer par toi-même. Yo moko il faut banda. Et non ozala lokola juge de touche. Allez yo kende kuna. Lokola coach, ozo coacher nani. Le Congo n'a pas besoin de coach actuellement. Bison nyonso ba coach. Yo telemi nga na telemi. Soulèvement populaire et ça les magana réseaux sociaux ta. Banda yango yo moko. Biso toko sala notre part, yo pesa la part na yo. Ba bazaki ko beta masolo manduki na ba Facebook. Ba bungati. Koloba trop. Biso batambo to ba soldate, biso to za ba civil. Yango toko beta ka jamais masolo manduki te. Ngana zo beta masolo parce que je suis dans mon pays dans une république où j'ai droit de parler. Masolo manduki ngate. Bakolo manduki na réseaux sociaux. Bakufa na manduki na bangoka na réseaux sociaux. Bakangisa pe batwebela na Kisasa. Bakangisa batwebele. Mutu avandale tinda ka ba image, sala ka bo. Mais jusque là, où en sommes-nous? Tokomi wapi? Yangonga na lobia 2018 ezaki année ya batuko swana, batuko fingana, batu lokuta na lokuta. Et à la fin de 2018, tokomi na 2019, batu lokuta ba monani. Batu pe ya solo ba monani. Je propose une réconciliation entre les Congolais. Cette réconciliation et qu'on permettre biso tocha en avant-plan le Congo. Eza biloko wana te bozocha ya bakan. Fayulu azamutu lokola yo. Félix azamutu lokola yo. Ngana azamutu lokola yo.
Bino ko bandawana. Allez, bato à Félix, ça va finir bato à Fayulu. Bato à Fayulu va. C'est quoi cette histoire? Et bolingi ngai kaka, ngai tambwe oyo. Na kotipe na jewana, je n'entrerai jamais. Fayulu aleki tobeti maboko. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aleki tobeti maboko. Ata soki tobeti maboko, il faut totala nani akosala nini pona ba Congolais. Eza kobeta maboko pona elongia mutu ta. Parce que belé awa bazalaki na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ba pesi bango ba poste de responsabilité. Ba Sami Badi bango premier ministre. Ba Chibala premier ministre. Chibala à côté musala na ekangisaka ba journaliste engagé. Vis-à-vis à peuple. Ba Salinine. Tous ces gens qu'on a dépêchés dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous, on se dit, nous avons un engagement avec le peuple congolais. Oh, bango tu bako tala biso na jimel, ndeko Eliezer, ceux qui ont trahir biso, Par devoir de redevabilité, on rendra compte à ce peuple-là. Yangonga itambwe na lobaki. Na kosala campagne etene longia mutu. Waneza ko créer diversion, ko se dédouaner. Bako voter nani? Yo ozui Tshisekedi otie, ozui Félix otie, ozui Yomoko Miche. Siko boko mi combien? 3. Siko bazo voter nani? Bazo voter yo? Bazo voter Tshisekedi, to bazo voter Félix. En cas de dérapage, bako tuna nani bakonte. Ko batama. Ba msusu pe omoni atie Fayulu, atie Katumbi, Amiche. Finalement, msusu atie Jean-Pierre Bemba. Atie Fayulu, Amiche. Oche donc, yo olinyolo banini. Ozana logique ya batuwana ubie zakake. Na bata masima na bango ba votenga, na sima na ngona bimisa mantaka. Mbote na bandeko tout. O bako comprendre makambu na niveau wana tozo sale l'analyse. Nous on s'est dit, na église na kokendete zabisika batu basambelaka. Politique et tokosala ngona balabala. J'ai été invité par plusieurs pasteurs pour me présenter une église. Na kenda une église mon côté. Je me suis dit, ce peuple-là ne doit pas être floué parce que tokena ndenga église. Va juger M. Tambo. Va juger. C'est un engagement que nous prenons avec ce peuple. Avec la décision d'agir autrement, notre slogan de la campagne. Kosala makambu na lolenge mususu. Tokozela ba résultat, mais quand même moins respect koti depuis que ba fichaki. Moins respect. Ngana lobaki boye. Omoni ndenge toza boye, il faut tokoma na niveau certainement toza na ba candidat président de la République. Okozala ozo battre campagne pour Fayulu. Oko battre campagne pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oko battre campagne pour Ramazani Shadari. Mais tant que boko battre ba campagne na binowan, il faut que chacun s'assume. Tala lelo bandeko bazan face na biso. Je me demande ce qui va service de renseignement. Yamboka o bako sala musala. Ce qui bolinga kata Joseph Kabila ngwata muke ata 10%. Oui, c'est vérité. Nakata FCC qui a eu beaucoup plus de voix. Tous les députés qui faisaient des bruits, silence et radio. Bah, comme je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Qui a eu le voix? Nani va voter? Bah, comme il y a un centre de compilation ou bien la cour constitutionnelle. Et bino ba service. Bon, quand tu connais Joseph Kabila qui est là, aux ana batouté, baza léger, baza bato lukuta. Avec tout ce qu'ils ont comme moyen. Ils ont été frappés. Vote sanction. Yango katishi ba internet. Vote sanction. Ba komi kanda kanda. Na bokangisi ba tute bokangisa ba. Et là les services bazakuna te bazoze la soki les airs nenga zolo ba. Umuchunge. Ula na pitisha. Ula na pitisha. Et vous allez continuer à mentir votre chef jusqu'à quand? Ayez le courage. C'est ça les services d'intelligence. De dire au chef, non chef, ndenge zaboye, tala, batuzo zara bango, o yazalo kuta balingete, o yazalo, tala ba point réel. Ba point réel.
Tala ndenge bozo tia bato na RTNC bazo ya kokosa. Quelqu'un qui a été... Est-ce que mutu wana kozwa 300 voix? Vous avez le courage ya kolekisa bango nani? RTNC wana eza chaîne na biso nyonso ti. Awa na ngonga oyo, la majorité n'existe pas, l'opposition n'existe pas. Ça sera défini après le résultat qui sera publié. Oh, toko senga na nanga. Soki mutu ataki chibela bela, ebima chibela bela. Tolingi miracle te? Ata miracle ango. Jésus a multiplié les pains, kaka mapa wana nde koma kebele. Jésus a multiplié bambisi. Kaka bambisi wana nde koma kebele. Bambisi yaki kobima tabate. Mapa yaki kobima kwanga te. C'est ce que nous demandons à la CENI. Voilà ce que Abbé Chola lobaki. Yango boyoki senko ye kozonga lobi et répliquer dans lettre à CENI. Balobi eloko kobimisa soulèvement populaire eza ba résultat oyo kobima ya solo te. Ya oyo ba congolais basala kité. C'est tout. Tout entre les mains de Corneille Nangaa. Mbote na bandeko tout. Bazana bosolo to simbana. Ngai na boyi mutu obanda ko insister ko lobake. Boyeba ki teke élection wana. Toyeba ki élection wana ko zala ndenge wana. Siko proposer biso eloko mususu akosala. Oyo moko za d'abord capable ya kosala. Parce que ça na batu basala calcul okomona ok kotala mutu. Obani ko la calcul la dépense na poche ya mutu lokolo yo mutoko bimisa mbongo. Kana to vanda na kisasa te. Okomona mutu tala ba abota bana 11. Azana musala malonga te. Bana 11 wana ifo batanga. Kotangisa bana wana na calcul ya ndeko na yaza kana poto. Lokola bakanisa ke poto batu balokota mbongo. Alinga anniversaire ya mwana nyonso esale ma fête. Basala fête. Azana mbongo te na posha ndeko na ye wana azana poto. Mutu abela bana na ye nyonso tu. Na posha ho wana. Bana na ye ya mikolo babandi kobota bakoko na ye il faut ndeko oyo azana poto a supporter bandeko nanga. On ne fait pas les calculs na posha mutu. Basala kana poche na yo. C'est ce qu'aussi nous demandons aux gens. Si quelqu'un propose quelque chose que tu n'es pas toi-même capable, à mesure de faire, ozo salango na place abatu. Non. Yango na loba na batu mbo poto zo mona. Bino pe bando kwa poto bozo mimbo misaka bino moko. Bodi mnyo ko tindaka ba photo. OK na tour refait lo kangisi photo moko batali nzoto bien. Ah, o azolo ko tambongo. OK, na New York okangisi photo même na Times Square otindi batali balobi oyo azolo lokota mbongo. Tango zo tinda ba photo wana oyebite ko zali ko mifunda funda. Muke kangi photo na Facebook, muke photo na bana na yo. Muke. Mais tango bakosenga yo mbongo lobi ozana ngote bakondima yo te. Bayebite ke mbongo wa poto eza mbongo wa calcul. Tout est calculé. C'est là qu'il y a l'argent au baloba na Bible, tu mangeras la sueur de ton front. Attends que tu passe pour l'hiver. Mais bande ko na biso wana ba souffraka. C'est ça la réalité. Mais biso to ko vanda muto ake wana ba komande ko kosa. Mwana zobela pour ki akende ko renye na ba. Yango ba ba rezo tonda wana kinte. C'est la même chose que nous disons. Tika ko proposer biso nzela yo moko za capable te. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Au moins, il fallait que ça la beauté commence, nous allons te suivre. Mais Hervé n'a pas de connexion, non surtout. Oh, balanda qui bisote depuis que tu as nimbula oyo. Système comme il y a kana qui mbanse que n'est to yeboy. Au matil kolon nzete pour na repé sabino ba information. Merci. Botika la branché, bisoto kozela. Tomonani.